Ingeta, 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 la famille, ingeta, 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 boya kokota, bokota, 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 la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala penza pasi mingi, na motema nde yakosala pasi mingi na motema. Makambo sur makambo bandeko na nga koya kolala kolamuka na ya somo somo koya kolala kolamuka na ya koinda inda koya kolala kolamuka na ya kobeba beba koya kolala kolamuka na ya mokili mokili mawa te na ndenge moko ya kosakana te o. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya, soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki pe ya pasi pe mawa ezali la famille tokoya, soki pe ya pasi pe mawa ezate. En tout cas nako préféré nanga na vanda na ba moi oyo malamuna mi vandisa na nga, mais soki bomoni nga na ye, cela veut dire que ya koloba ezali, ya kobetela sete ezali, ya kosolola pe ezali, na ndenge moko ya kosakana te. La famille lelo toye awa na dossier ya JB Mpiana kande na yebisaka bino Kongo na biso eza Kongo moko ezangaka nango dossier te o. Kongo na biso eza pays moko ezangaka nango situation te. Kongo tozalaka kaka tolali tolamuki o balobaki, tolali tolamuki o emataki, batolali tolamuki o ekitaki. Donc Kongo eza kaka Kongo ya ba dossier na niveau moko pas possible. Ebele ya bato bakoya deja kotuna nga oh mama Étoile Inès TV dossier ya JB Mpiana eza nini bino pe botikaka JB Mpiana kimia bozalaka kaka muke JB Mpiana bandeko na nga soki makambo ezali ya JB Mpiana biso tovanda kimia ta bino moko nga deja na sina betela bino lisolo na sina yebisa bino ke non ndenge eza boye nga mama Étoile Inès TV na yaka pona kosabola motu te. Donc soki bomoni nga na ye kosala émission na ye pona kosabola motu te, na ye pona kofinga motu te, mais na ye kaka pona analyse, na ye kaka pona ko éclaircir, na ye kaka pona kopesa information. Wana penza ezalaka ngai eza te ke non na kolamuka kaka na tongo nga wana nakende kosabola JB Mpiana na sabola ye pona nini nasali nga nini ata kutu asali nga mabe ata kutu asali nga mabe na oya osabola ye pona nini bisika ye abandeki koconstruire réputation na ye nga nazalaki lelo oyo ngana ya kobebisa réputation na ye na public. Non, 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 non. Oyo olinga te baselela yo te, kosalela ngo moninga pe te. Ngana zalaka bongo, parce que na koki jamais kondima te ke no muto ya kofinga nga en public. Ata kutu na kunzu, oya kofinga nga l'occasion de quoi, na sali yo nini, pour que oya kofinga nga. C'est de la même façon, nga oso, nazalaka toujours, ata soki muto asali mabe ya ndenge nini nakoya kosabola ye te, me nakoloba kaka analyse nanga vérité o nga na yebi c'est fini. La famille biso nyonso toomona makambo ezoleka na groupe ya BCBG na bandi depuis 2024 makambo nyonso ebandaki na liwa ya Sege Mignon o biso nyonso tolandaki makambo nyonso o esalimaki. Après kokufa ya Sege Mignon, quelques mois plus tard, toyaki komona kokufa ya papa eza papa nani bo rappeler nga kombo na ba commentaire s'il vous plaît ba o nyonso ba olandanga moi kombo na ye na ba commentaire ekosala nga malamu. Alors papa Zulema si je ne m'abuse pas ye muto ayaki kolanda kokufa na ye wana tomonaki mwa moto ya makasi lisusu sur les réseaux sociaux. Ebele ya bato bayaki kolobela na JB Mpiana ke non JB il faut amitubela JB emataki ekitaki JB boye boye JB boye boye. Bon babiso kande tosalaka banalise nga d'ailleurs nasalaki analyse mpona kolobaka ke non botika JB Mpiana avanda parce que papa Zulema aza na famille
na famille na bango wana kindoki ezali. Ndenge toza boye mutu na mutu azalaka na bitumba pe ya famille elandaka bato. Soki oza na vie de prière te okoki kokufa. Combien ya ba compagnie tomona ba travailleurs bakufa. Cela ne veut pas dire que mukolo compagnie mutu azobomaka bato. Mosusu mukolo compagnie aza na innocent. Mais bino na ba famille na bino soki bozo sambelaka te liwa ekolandaka bino. Ezalaka bongo ba porte eza polele. Boko kufa ezalaka toujours bongo. Alors dans ça la analyse namonaki pe ba réaction ya bato mosusu bato ba répondraki kande boyebi communauté congolaise mafinga eke ezongi. Bon, toyaki kovanda lisusu kande tovandaka na biso et du coup toyaki komona nini? Toya komona Océane Mpiana ayaki kokufa, Océane Mpiana bayaki kotuta ye na mutuka. Ezalaki dossier moko ya mabe pour la communauté congolaise. Ezalaki dossier moko moi personnellement esalaki nga pasi na motema. Ezalaki dossier moko elelisa ngai, kotala mwana moko epa ya mama na ye, en tout cas la famille, et surtout na ndenge mwana ngo akufaki azouta na ye répétition ya église dimanche fois ayemba na kozonga na ye baye kotuta ye na mutuka. Bien que ebele elobamaki ke akendaki kosomba bangi emataki ekitaki bato lobaki ebele, mais eza situation moko esala biso pasi jusqu'à ce que toyaki komona matanga esalamaki. Et après matanga JB Mpiana akendaki komona ba monsieur l'abbé oya catholique akendaki komona bango basambelaki pona ye, tomona pe ba photo tomona pe ba vidéo basambela pona JB Mpiana. Et après toye kovanda lisusu après seulement quelques mois encore, soki 4 mois soki 5 mois tokoloba toye komona lisusu liwa ya Blaise eye kokota na kati ya BCBG. Liwa ya Blaise tomonaki déjà kaka le même jour ya liwa ebele ya batu batombokaki, ebele ya batu penza basilikaki, ebele ya batu balobela JB Mpiana na basens pe na bandenge nyonso, jusqu'à ce que toyaki komona pe famille ya Blaise eyaki nango pe sur les réseaux sociaux pona komeka koya kolobela JB Mpiana. Bayaki penza kolobela JB Mpiana makasi, kolobela ye ya mukete, mais kolobela ye omoni kolobela oyo ezalaka famille eza na kanda elingi ata kutu kosentir yo te. Alors bapekisaki ye kutu na kokende matanga, mais kande boyebi JB Mpiana aza pe mutu ya bamakambo ebele asalaki ka par tous les moyens akendeki kokutana na famille basololaki, et après famille etikaki ye liberté ya koya kolela travailleur na ye oyo akomaki drummer na groupe ya BCBG jusqu'à ce que bakundaki ndeko na biso Blaise. Toye kovanda lisusu na kovanda na biso toye komona lisusu dossier mosusu oyo babande kobenga cerveau moteur ya groupe ya BCBG na kombo ya papa Gilles o babengaka Dr Gilles Kibens. Dr Gilles Kibens biso nyonso toyeba ye, JB Mpiana bwaka ye na banzembo. Au-delà de ça, ye muto abandaki kocoordonne makambo nyonso na BCBG. Alors eyaki kosala ke samedi tovandaki ka boye toya komona lettre na ye ya démission. Alobi à partir ya samedi wana c'est fini pour lui. Akotikala lisusu kosala na groupe ya BCBG. Tomoni mwa makelele, tomoni mwa mbutu ebele ya batu ka ndenge batu babengaka biso. Et d'ailleurs surtout ngai balobi mama Etoiline yo muto kotelaka ba musicien oyo, yo muto lobaka toujours ke botika JB Mpiana vanda. Siko lelo oyo eza lisusu nini lisusu yo mama Etoiline okoya ko expliquer biso. Mosusu na memaka ngambo bomemisaka nga penza ngambo bandeko na nga na makambo mosusu na yebaka te bisika JB Mpiana banda musique na ye nga na tikala kozala te nazalaki na nga te. Et puis pour votre information na ya nanu ko éclaircir na kukola na nga nyonso
nga ezalaki kaka makambo ya nzambe. Donc lelo oyo soki toye kokota na makambo ya musique, c'est parce que tosalaka banalise yango tokoti na makambo ya musique. Mais façon bato bakomi kokende na nga nakomi nakomibanga nga moko bato balobi mama Etoiline ya kopesa biso explication na dossier oyo ya monsieur le docteur Gilles Kibens alongwe na BCBG pona nini. Bon, déjà lobi dimanche quand nde nayebisaka bino nga nalingaka nanga kozala pressé te ya koya kopanza nteke. Nalingaka toujours kozwa ta na nga nyonso pona koya koloba. Matière ekotaki depuis samedi kutu nasalaki te, j'étais à la maison. Dimanche lobi nakendaki église, après église nazalaki na ndako. Mais vu que nanu nazalaki na ba précision te ya le pourquoi le docteur Kibens alongwe na groupe ya BCBG, raison pour laquelle na préféraki na vanda. Mais lelo soki bomoni nga c'est parce que Roger Ngandou, qui est le porte-parole ya groupe ya BCBG, akotaki lobi na Karibu Variété oyo elekaka na RTNC. Tango akotaki lobi, alors nalandaki émission wana. Après kolanda émission, raison pour laquelle nalobaki ke non, il faut na sala analyse sur dossier wana ya kolongwa démission ya docteur Gilles Kibens. Bon, selon ba explication, il y a porte-parole, il y a groupe BCBG na kombo ya Roger Ngandou. Alobi docteur Gilles Kibens atikala kopesa bango explication te ya le pourquoi alongwe na groupe ya BCBG. Donc apesi bango explication te selon Roger Ngandou. Donc alongwe na ye kaka ba raison na ye jusque là nano apesi te. Alors ce qui muto apesi ba raison na ye te, kande na yebisaka bino ezalaka pe difficile na kote na biso toloba ke non jibe mpia na za mabe jibe mpia na za malamu te. Et pour votre information, docteur Gilles Kibens avanda na groupe ya BCBG pendant, si je ne m'abuse pas, 20 ans. 20 ans. Ye muto bande ko coordonner makambo nyonso, donc ça fait 20 ans. Na mokili ya lelo tomona bato ebele ata kosala kutu soki muto asali ka na compagnie moko pendant 10 ans, déjà la plupart ya bato bamonaka ke na umeli na compagnie oyo na travailler pendant ba année ebele, ce n'est pas possible. Déjà esalemaka surtout kutu na compagnie ya mundele. Muto osala na compagnie ya mundele omona penza 10 ans, il faut na changer musala mosusu. C'est de la même façon soki lelo o na Congo muto avandi penza na orchestre ya un Congolais pendant 20 ans. Soki lelo toye kotia mwana 20 ans, surtout ba mama o baboti omoni mwana na yo ndenge obotaki ye 1 année 2 ans ti 20 ans. Et ça la ka toujours somo zoto malili mosusu ovandi boyolobi nzambe na nga nzambe na bomoi o likambo nini o penza likambo nini. Soki omoni mwana deja na ba âge wana ezalaka la plupart ya bana basi bakoli. Donc à l'âge déjà de 20 ans oyebi ke mwana na yo asi akoli. Imaginez siko mutu avandi na compagnie, avandi na orchestre ya jibe mpiana pendant 20 ans. Soki na batan o nyonso alongwaki te, cela veut dire que azalaki na ye na esengo. Pona nga batu o bazoluka bayeba ba raison penza ya makasi pourquoi docteur Gilles Kibens alongwe epai ya jibe mpiana. Mais soyons sincères et honnêtes, aza pe mutu akoli pe alembi amoni na ye ke na okoka lisusu te, parce que moni ndenge toza boye cerveau ezalaka na bangonga nango eza te ke non soki osali ka constant tango ozalaki na 18 ans obande okanga peut-être makambo nyonso. Mais lelo oyo okomi na 25 ans, lelo oyo okomi na 40 ans, okomi kobosana na makambo ya mike oyo obande kokanga penza na mutu okanga kango lisusu te. Capacité ya kokanga babilo mosusu na cerveau ediminuaka. Et aussi surtout
toyebi biso nyonso na musala deja epai ya mundele 65 ans 66 ans plutôt okoki kosala lisusu te à moins que soki oza na babusiness na yo osalaka nde okoki kobanda kogere me na bakompani mpenza bandimaka lisusu te motu oyo aza na 66 ans plutôt akontinue kosala. Pourquoi? Parce que balobaka toujours âge wana ezalaka âge ya retraite. Ezalaka sikoyo moto okomi kose détendre na batemps oyo nyonso bando olamukaka na ntongo ozokendaka mosala ozozwaka bamakambo nyonso ya mosala lobi soki nakei mosala ifo nasala boye ifo nasala boye ifo nakende boye ifo nazonga. Sikoyo ntango okomi na ba 66 ans ezalaka sikoyo temps ya kopema. Yango bomonaka différence ya makasi na Congo na biso. Soki botali Dr Jules Kibens aza papa moko asi akoli na ba âge na ye akoki kozala déjà na ba 70 ans. Aza papa mukete. Normalement c'est tout à fait normal. Na âge na ye wana ba responsabilité mosusu moyen lisusu a continuer nango ezate. C'est le moment de son côté pe aloba keno anatikela pe ba jeune mosusu pe aya kozwa relève eza bongo. Soki peut-être koloba keno alongo epa ya jibe bazofuta ye bien te kolongo epa ya jibe baswani me balingaki baswana na depuis kala. Peut-être après 2 ans kaka ya contrat na bango balingaki baswana to balingaki babanda kofuta ye bien te. Mais soki ti lelo oyo azalaki kakuna cela veut dire que babando yokana na jibe mpiana. Eza na batu mosusu ya mosusu asi apesi na ye raison na ye na groupe ya BCBG. Mais baboy na bango koloba. Ya mosusu apesi na ye ba raison ke na koli moyen na continuer lisusu ezate. Mais tellement que biso ba congolais pe problème na biso ezalaka soki mutu alobi ke akoli biso to katelaka ye déjà âge hein. Batu nyonso bakobanda na ba oyo ba vie na ye bakobanda benga ye siko vie pona ni ba yebi ke ye akoli. Tellement que Congo batu balingana bango kokola te. Mosusu wana pe ekoti kozala raison. Mais na moni te ke na bandi pete que ye na jibe mpiana basi baswani, je ne pense pas. Parce que soki baswana ki balingaki baswana depuis kala soki ti lelo o batikala koswana te ti lelo o bazo s'attendre très bien, cela veut dire que alongwe na ye kaka amonika alembi aza pe mutu makanisi na ye pe evandaka bisika moko. Ezaka pasi lelo kande bomona ba papa na biso Lambert Mende ye wana azaka sima ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi aluka aka musala parce que na ba âge ya papa Lambert Mende wana ba eza ba âge ya papa wana azana maison de retraite o ba bengaka hospice atie kuna ko vanda bazosalela ye makambo nyonso. Donc ye musala na ye ezala kaka na ntongo abrose mino na ye ye wana ameliti na ye petit déjeuner na ye alie na ye bien akomi na ye kotambola azosala mwa exercice na ye akotambolaka ntango akosilisa mwa soki bakoba 30 minutes ya kotambola epui azongi na ye ndako alie atali télévision alali akomi kose détendre. Mais tellement na Congo na biso bato balingi mbongo ba Lambert Mende bango wana bazaka sima azaka sima ya son excellence posa na ye kaka asala akotisa mbongo. Mais na âge na ye wana akoki kosala lisusu te. Alors mbino obo ofinga déjà jibe mpiana bande aza bien te nani Dr Jules Kibens alongo epa ya jibe. Mais bozana soni te bozanga soni elobi atanga moko bino bozanga ka soni penza ya makasi alongwe na cadre nini muto asali kuna pendant 20 ans et pourtant boza batu moko ya koya kobetela jibe mpiana maboko boye penza bo féliciter jibe mpiana ke non oza muto ko féliciter mais bino boko préféré na bino boya kofinga boya kosabola jibe mpiana bozanga soni bosila pe soni tellement que bomesana na bino makambo kofinga congolais ezaka kofinga. Donc na munoko ya congolais boko trouver te ke congolais aye abeteli moninga maboko congolais ye ako préféré na ye kaka soki aye afinga A afinga B afinga Z afinga boye wana penza eza nde congolais. Mais ndenge tomonaka penza na ba pays mosusu bato mosusu penza avandi aza na temps ya kofinga te Congo na biso wana ekosalimaka te. Malamu congolais avanda ye afingaka bato malamu congolais avandaka asabolaka bato nayebaka te ezalaka nini kindoki yango ata kindoki kutu ya mikolo ezalaka bongo na babiloko oyo normalement il faut bo apprécier mutu bino bokoyaka kofinga neti na situation oyo eza situation bino boya kosalela jibe mpiana ba live eza situation bino boya kofinga jibe mpiana na ba commentaire
na batu o bobenganga oh mama Étoiline yo kotelaka jibe mpiana mais boza na soni te bozala pe na soni la famille s'il vous plaît ate yango balinaka mutu na babiloko mosusu mpenza bovandi bolobi non jibe mpiana aza encouragé tala kutu papa bivensi wana bavanda na jibe combien ya bato balongwa na bagroupe mosusu tomona biso nyonso epai ya jibe mpiana kuna bosi boyoka ta o musicien kingandi ye wana alongwaki Drumer Gingandi ye wana longwaki Sege Mignon oyo avande na jibe mpiana panda combien ya bane bambula boni oyo Sege Mignon tina ndenge aye kokufa avandi na jibe mpiana bambula boni ti lelo oyo aye kokufa azalaki ka na orchestre ya jibe mpiana. Donc cela veut dire que jibe mpiana ka ndenge amibengaka moto pamba azalaka naye na likambo na mutu te bato mosusu nde balukelaka ye bamakambo. Donc ndenge bomoni papa aye kolbima aye kolongwa Dr Gilles Kivens aye kobima lelo na groupe ya jibe mpiana bozala étonné te papa wana akoli aumeli na groupe ya jibe mpiana soki lelo o basege Mignon bakufa te mais ti lelo bazalaka ka na groupe ya jibe mpiana soki lelo ba Roger Ngandu bazaka ba porte parole ya jibe mpiana cela veut dire que jibe mpiana ayebi kovanda na bato Roger Ngandu wana aumeli pembe na jibe mpiana. Mais combien ya bato bino moko bomoni a muze kindungu azalaki na fere gola ka boy matakita lelo basukeli wapi bazalaka ba camarade azalaka porte parole na ye wana lelo akomi kofinga nini wera fere gola bomona bino moko ekomi kopesa na pasi pe mawa mosusu biso tokomi koyokela fere gola mawa. Me bamakambo mosusu ya bajibe mpiana mosusu bovandi olobi papa o penza azo umelaka na bato mutu malamu aza mutu oyo aumelaka na bato bomwani ata dans la vie soki oza na camarade moko avant bino bozala bacamarade azalaki na camarade oyo bakabwani azalaki na camarade oyo bakabwani ata na 10 camarade bazokabwanaka mutu wana basalaka na ye ki camaraderie te. Pourquoi je dis ça? Po na yo kuna ozokende bokokabwana basalaka ki camaraderie na mutu oyo déjà dans le passé oyebi ke oyo azalaka ka mutu moko. Mais soki ozosala ki camaraderie na mutu ye batu nyonso bazalaka mabe yeba ke na yo pe ndenge ozokota na vie na ye okozalaka mabe okozalaka mwana mabe ezalaka bongo wana eza penza conseil na boyi nanga ezala te ke mama Étoiline na conseillaka batu tete nga nalingaka toujours ko conseiller batu mais soki yo moko okozwa conseil oyo à la légère yo moko kaka etali yo ekozala te ke nonga mama Étoiline natikala ko conseiller bino te awa nazo conseiller bino boyokilanga boyokila mama Étoiline azopesa conseil eza mwa bongo voilà tokomi na mwa suka partage na biso biloko ya kitoko eumelaka te ekendaka nango mbangu. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.